Maio Gino de Bundes TV. Boa tarde, minha família, bom dia, onde todos se encontram. Queria vos dizer que temos um novo canal. Oui, nazola Sabino reportage nangai place na Sotaki. Alors batuming baba mituna ke ponani na Sotaki. Alors bo s'abonner na ko expliquer bino na prochaine émission na Sotaki à partir wana ti na C. Yango omoni na ola Sabino reportage. Merci. Ça c'est ma nourriture, vous voyez. Ouais, il va partir aujourd'hui mon pote. Alors c'est comme ça. Vous êtes à l'hôpital, après quelques jours, quelqu'un va partir. C'est comme ça la vie. Merci. Oh, c'est moi encore Gino, alors je vous montre à l'extérieur de l'hôpital. Regardez. Alors, vous savez que la vie c'est vraiment... C'est un peu difficile. Hein? Je ne m'attendais pas un jour je vais venir ici. Hein? Alors, je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais été opéré, je n'ai jamais été à l'hôpital que je suis souffrante. Non, je n'ai jamais. Ça, c'est la première fois. Et puis, j'ai sauté à la fenêtre. Deuxième étage jusqu'en bas. Mais c'était incroyable. Alors moi-même, je me demandais mais comment je peux faire ça. Mais c'est Dieu seulement qui était dans le contrôle, alors ça n'a rien passé. C'est vraiment des petites choses, alors c'est déjà... Oui, ça va maintenant. Merci. On est ensemble. La vie continue, les gars. Merci, merci. La réalité à Poto, dans un hôpital. Alors, sur l'abimi, alors, sur la Masolo, et Domesana, tout ça, la réalité à Poto. Hein. La vie continue. Hein. Alors, on est là. Ouais, c'est votre humble serviteur Gino Maio. On est toujours là ensemble. Je sais que Dieu est dans le contrôle. Alors, remarquez que la situation, vous savez, le corps, des fois aussi, c'est comme ça. Alors, on a la réalité à Poto. Merci. On est ensemble. Ciao. So, aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, mon collègue va partir aujourd'hui. Il est vraiment... Il était très malade. Alors, lui aussi, il avait un problème de pied. Alors, il a terminé ses cures aujourd'hui. Alors, il doit partir. Moi, je suis encore là. Juste demain, on verra comment ça va aboutir. Alors,
On est mercredi, maintenant moi je mange, je regarde la nourriture de l'hôpital. Alors on est en train de manger maintenant. Alors c'est comme ça la vie. Quand on vit, on vous dit que l'on a des problèmes sérieux en Europe, vous dites que non, vous mentez. Alors c'est comme ça l'Europe. Merci. Nazalaki nandako na ndeko moko boye parce que na ndako wana ezalaki ke badiscussion moko ebimaki kuna na kati ya ndako. Alors ekomaki na état moko très critique. Ndeko wana ablokaki baporte nyonso na banini alingaki amisala mabe ou bien asala biso mabe. Alors ekomaki na temps moko ke non wana ekomi sauve-qui paie. Alors ngai namonaki kaka solution mosusu ezalaki te. Alors nasotaki na fenêtre na deuxième étage nakwei na se nakweyaki na position ya bien ya boye mais sikoyo motu sikoyo efonsaki ti na se. Alors ekomaki ke non nazwa choc na mokongo. Alors pasteur Kire Kinkani ayokaki message wana. Alors tant sikoyo ayoki message abenga na hôpital. Alors abandi kobondela mpo na ngai sikoyo ntango abandi kobondela mpo na ngai ayebisika nsima mokongo. Alors bakoopere yo te tant sikoyo badocteur parce que nasalaki une semaine na kati ya hôpital. Badocteur balobi non il faut baopere ngai eza urgent vraiment. Bon nabosani eloko moke ntango tunasotaki bon ndeko wana koma abengaki la police. Bapolice bazali na nzela bazoya ka biso bapolice baye awa bakuti ye soki akufi ou bien asali mabe bakolobaki ngambo naza victime ou bien bandeko mosusu baza victime. Alors naokende prison. Alors bandeko mosusu mpe bakokende prison. Alors ezalaki ke il faut nasote kaka po police akutaka libanda ke nazala na kati ntango sikoyo nayebi ya ndeko wana atombokaki. Après abandi ye azala so atomboki bon okocontrôle te. Après ekomi ke tosote bon ntango sikoyo police aye kokota ngai naye na nsima la police nayebisi bango ke non nalingi nasolola na bino. Bayebisi na bon ça va tosololi na bango wana babengi direction balobi non le monsieur en question azali na problème te. Bon problème te eza na motu wana sikoyo na motu wana sikoyo babito eza deja na dossier na ye awa mais sikoyo nano esili te sikoyo ebakisa ye mosusu mais ye sikoyo alobaki toagresaki ye mais ezalaki bongo te. Ntango sikoyo nakei polisi ayebisi nanga okende mosala mabe wi nazwi nake na ndako nake kozwa babiloko mpo nake mosala. Ntango nazongi polisi ayebisi ngai nono ndenge eza boye yokende koya soki kaka na mpoka. Ntango nakei nazwi voiture nazokende na mosala nakomi na nzela nazosentir mal à l'aise seke mokongo moyen te makolo eboyi okoka kosuki kopedale te kotya embrayage kutu te ozo makolo moyen osala eloko eza te. So natie 4x4 na baloki ti nayebisi chef na biso nabengi bango nabi non ça ne va pas il faut nakende hôpital. Babi oui il faut ozongo okende hôpital. So nabalisi voiture nakomoya ti ngamo nake na hôpital nakoti bayebisi na balituninga mpona nini ozala nabi non ngamo nazopela babisi natika voiture wana siko ntango natiki voiture wana mpona bima kaka na kati ya voiture ezalaki moyen te. So bayeli ngai bachaise na bango chaise roulante epuis na banani baye kosecourir ngai bakoti ngai na emergency seke na nini na hôpital voilà. Siko ntango nakomi siko na hôpital nazolela mpenza nazosentir bien te seke ngamo nazolela nazondima teke ngambo nakolela mpo naza banda na ye awa na 1999 ti lelo nakota na hôpital te me nabela nanu teke nakende hospital. Alors ezalaki vraiment première fois nakolela mpenza moyen te ti baye kozwa nga bakinga na nini kotraite nga bakangi nga bafoto batala babi non mokuwa mpenza edéplace dans sikoyo edéplace nde basalaki nga bamapesi nga bakalmant tout ça epuis baye nakomela pe te nakolia te eyaki kolia te nakomela te nakosambela o paster mais ata ji nabi do demona ozoyoka te nabi ata ji nakomela te amoni ke ti tobondeli neti tosisi tobimi nakei bisika ndana so okei kolia te
po yebi milimo eza kuna te ezoluka moyen bima ponga na pseke ndenge na koti anga na esopa moto eki ndoki ya kote na yo eki ndoki ya kote mwasi na yo nyonso eziki me fu bokangama na nzambe alo tobondela mpona ye nzambe aprotege ye baprotege bana na ye mpe mwasi na ye satana abundisaka célibataire te satana abundisaka nde libala yango omonaka soki oza no célibataire yaka efula mpungu me bala kaka litumba vie ebandi alo tobondela mpona ye tobondeli tata nzambe tozongisi lokumu epai na yo tozosele guérison oyo ase na makila na yesu kristo bible elobi il a porté nos douleurs il a porté nos infirmités c'est par ce maîtricieux que nous sommes guéris. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit protégée. Dans le nom de Jésus. Nzambe milimo nyonso ya famille. Milimo nyonso ya bondoki ya famille na ye. Puissance nyonso ya bondoki. Ya liwa. Ezolanda bomoi na ye. Kolo tokobelela moto na nzambe. Moto na nzambe. Na milimo nyonso kotukusa vie na ye. Mwasi na ye. Bana na ye. Ndako na ye. Kolo tokobelela moto na nzambe tosali miraille de feu mpona koprotege bomoi na bana kolo toyebete monguna azalaka na sengo te na vie de couple na vie de famille tata protege bana malheur moko te ekóma na ndako na bana éloigne nzambe malheur mpe souffrance na vie na ye na kombo na yesu kristo alikolo production. Ouais, je salue Serge Mayomona. Alors c'est moi, Mayo Gino de Bundes. Alors vous abonnez à Mayo Gino de Bundes TV pour vous aller dessus. Alors tozana nyonso na kati kuna, tozana musique, tozana ba comédien, tozana social, tozana makambo nyonso ya nzambe. Ah pasteur Kiri Kinkanya azakuna na kati. Pour mona bino moko, alors vous abonnez massivement pour mona ndenge nzambe ko pambola. Merci.